Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien, la grande famille. Vous allez bien. Bandeko. Zabinanga. Famille Bota, shalom, shalom d'abord. Shalom, shalom, shalom. Vous savez quoi? Nazwaki matière oyo. Ya Karine Mokonzi, la baronne, la maman de la Chine. Kamata ba bisou et siko zali. Nazwaki matière au depuis ba après-midi. Mais siko problème ezaki nini bandeko? Prière. Nazali na prière na pourquoi? Il me fallait na kende na prière. Kozonga nanga. Ndena sa ni naza la tête reposée pour na sa la analyse oyo. Franchement, famille Libota, merci pour la considération. Merci pour la considération. Je vous dis, téléphone nange lingyo pasuka. Mama bébé soza wapi. Mama bébé sero sa l'intervention makamu yango matière ekoti. Ouah! Mais non. Belle vie promo. Na pese bambote sikaza. Ye penza za donc ya sa ba promotion ba film à belle vie à 4 ba séquence na TikTok. Nazana musala meroza wapi ozui matière te ngabité na sinazwa kiango ezeka temps na église mais là je travaille maintenant sur ça. Ma bébé c'est faut intervenir ta kayope chinoise. Bino bongo nepsa bino keno nga mama bébé c'est na sala ba choix na nga ya bien. Na sala ka ba choix na nga ya bien na talaka mutu soki aza hypocrite pembeni na ngate nga linga ba hypocrite. Yango na nepsa bino keno tangu Karine ninga za wana ngala linga Karine talaka na kati ya Karine. Bato ebele ba comprendre Karine te. Bato ba ebele ba comprendre Karine te. Ngala linga Karine na talaka o eza na kati na ye. Mais beaucoup de gens peut-être ba linga Karine te ba tala extérieur na ye. Mais ngala talaka intérieur. C'est une bonne personne. Nako flatter bino te peut-être pour na likambo o ebimi ya keno ya belle vie. Ngala zo ebisa bino. Karine Moko Zazarafi moko ya bien si tu n'es pas problématique au vandanae. Mais pour vanda penaye ko tala makamune à réseaux sociaux te parce que ça en a deux vies. Nga na koka ko défendre bolingo o nazanango ou encore pourquoi na linga Karine na défendre rango. E ba chinoise pe baza awa. Ba chinoise musuto za na bango awa ya famille Libota ba benginga mama bébé soza wapi. Karine apesi matière. Matière ezala ngambu na biso mama bébé se beta ngo ngabi nzambe na ngaye. Donc oyo kapeza famille Libota, mama bébé se tala kaka yo, biso toza ba chinoise en même temps toza famille Libota. Rapidité, mama bébé se il faut lobela. Bandeko mususu bazui numéro nanga kaka na ba émission de batala kangai mais na likambo Karine ba kokite bazui numéro mama BBC. Je vous dis nazaki une église fon nangel nyo pasuka. Et là je dis Seigneur merci na bandeko oyo opesinga tango na benga bino la grande famille bosekaranga. Bomoni yango na benga bino la grande famille parce que na benga bino na tina. Père abapeti a kokite aya ozwanga na church to ozonga pale boye a kokite fone nyo pasuka abanjo kumbambango bi etokende osala émission comme ça ozala kimia bandeko. C'est-à-dire que non nga mama BBC na ebisa bino toujours nazaka hypocrite te nga mama BBC na flataka mutu te nga mama BBC lorsque na lingi mutu na linga mutu ya intérêt te. Moi, je regarde na kati ya mutu, na tala ke loko eza na kati ya mutu, ou peut-être na découvrir ango, nga pe na za nango te, na yibi pe na kati wana. Eza te parce que Karine a lobby ou a lobby, na o répété ango.
famille libota boza ebele pe baza famille libota baza ba chinoise bandeko ba chinoise o baza en même temps famille libota ba benginga pas comme possible ma BBC yo ka faut intervenir na Ikambo. Mais je m'excuse la grande famille eza matière moko fa na sa la bino depuis donc à partir depuis 15h30 16h. Ce qu'on ngai na yebsa ki bino déjà na émission na kotsa ki na tongo na loba ke non kutu eminani théâtre to bandango lelo film na biso ya My Brother na koya kotala ngo après prière c'est-à-dire dans tala ngo ba 19h30 20h moins et na komi pe ba air wana na ningai na yamba la moko te na sala bino analyse ya likambango ya Karine sans pour autant kotala film. Alors tant que zokota na air oyo eza na retard muke mais excusez-moi il fallait na onata la film ya My Brother o ekoti na landa na yoka na zoba indisa muke po sikona ya ko betela bino moi briefing et ça bien. Enga yanza bon na respectera makambo nanga pona oki oyate na lobi film ngo na tala kite non. Donc na uti église dans une autre matière eza na bi ezelanga to wele late. Nata na filmé. Focus toujours dans 8 ans Nathalie filme papa na moni ndenge Ronel a beti na nukeni gifle na ezaki vraiment ya vrai hein. Keni azui penza hein. Ok kune pas mama top o memelaka aleki na o memelaka mwana na yo muto musala mbala moko o kweineka na ndaku bu bakina na nuke osokolo na batu mama top franchement totali pe mwana biso oyo de façon zo manquer bato misala otali pe gesho koto yo façon zo répondre belle sœur na gesho oyo tina pera ba peti ebi na gesho ebi aza bwende aza mbanga joyo. Donc totali film nae ensemble bon comprendre alors tant on a silisi de la monique non na komisiko yo apaisé na okisiko sala analyse na okiko ya mbala moko na analyse Karine te fo na beta pe moi kanenge zalaka film déjà tout côté la première épisode il y a belé ya koluba ezate ezaki vraiment ouvert eza penza poulele to moni penza alors total à ce deuxième épisode o ekozala lobby pour na gagner temps tout côté parce que ma solo eza vous savez ngata on a lobaka hein? Tant on a monaka maman loketo na monaka penza que non c'est une mauvaise qui n'a pas c'est une femme qui n'a pas de cœur na lobango parce que moi si o zanga mutema akozana akoki donc ba comportement o maman loketo beta kawana eza ya que non ala kisaka que non ata mutema te. Je crois bien nyonso bosi bo kimeli kuna vérité solo la vérité franchement famille libota bino nyonso bo boa kamikuna bo matisele pe na ba vie. Hey, la grande famille. Bozo se souvenir na chaque fois ata émission moko na koti ça qui semaine passée ah wow. Ka semaine passée je crois na ba week-end. Et na répéta kango très souvent na ba émission nanga. Ya Karine jour moko abima loba non, après tout Belleville aza rwandaise ta Belleville aza congolaise. Nga na yebi mwana mai. C'est déjà lancement moko boy ba position déjà mais talaka Karine aza mutu moko boy il faut ko timba tango boa ke loko wana na boya na ngape ko fungola ngona ndenge ya ke non na lobela bino na bike no Karine na makomba ba comédien linga kokota te parce que avanda na Ursule avanda na Sila en même temps na Belleville ye moko pa expliquer ndenge ba yebana na Belleville. Vous allez vite comprendre que non Karine aza hypocrite. Lobi nasalaki émission na ekoyebisa bino ke no bota la sortie médiatique ya Sila bota makambo ya lobi elle est dans le bain na babiloko oyo. Lorsque boyaka koloba ke no boya ko détruire nani Belleville et ça la passe yango bomona ngata on bimaka avec autorité ya ko telemela molimo wana ya lokuta ata ba chinois pe ba yebinga ata mokonzi ndenge zawana yebi très bien yebi qui est maman BBC. Mokonzi ayebi peza ke no mama BBC. Ato bomoni ke no na minute Karine asakomi na manager. Karine okyo cha susu elongine ka boyete mba mo ba okata au moins ka chaîne limwe. Mais biso tozwa na grâce wana ba reporter ki biso ba kotisa ki biso na liste ya batu ke no boye ke no biso tokyo za na problème te. Yango bomoni pe na tie elongi ya Karine. Mais batu msu ba ochate. Chaîne na bango limwa. Bota niveau
Qu'est-ce que je veux dire par là? Yo muto no linga Karine te na yo yebsote ke no linga Karine parce qu'elle obi likambo belle vité. Cette femme là, moi na linga kaye na talaka motema na ye. La preuve ane ke ye moko lobi ndenge basolaka na belle vie. Belle vie pe ndenge azawana. Je ne pense pas que no belle vie a vivaka na Karine a otala aspect extérieur ya Karine ke no ya koloba ke no Karine YouTube Karine boy non. Oh fofo la YouTube fofo le boy non. Belle vie azan eloko moko pe a sa découvert et pas Karine pour à continuer amitié ou bien à continuer la conversation na Karine parce que ça batu mususu a robanga peut-être ata ko approcher pembeni ya Karine ko sola na Karine soki ka ndenge nani Karine a lobby yango ke no na anniversaire na nga pe na la babo omoni belle vie a bengi nga bonga bien na zana nga na eloko te mais belle vie a tindeli eloko soki pe belle vie azaki film mabe bonzela nani bandeko bo aimer bo partager parce que na ko décortiquer bon moni matière on en sala ngo ata 2 jours na yebisi bino na osala nango 2 jours c'est-à-dire que no biso to sala nini biso to tingamela ka place à bien to ke na côté ya bien to ke na côté ya bien attendez natie la bino. Est-ce que j'en ai ici en je sais pas. Quand ça soit sepela, ya na batebe tala, ya ngana sepela na comédien wazaka na Suisse ya mwasi orgazi. Nano na mona été na vie. Bozela. Taka na king totala. Est-ce que nde yango yo nzambi na ngai? Eh. La grande famille Bozela. Ulanda Bolanda. Bolanda. Azwa kitanya ko sala koma wa komi. Oui, il faut flatter peut-être poser dans un groupe naï, mais au coup ça va relation de au coup ko kota na bidemi na idée. Yango na linga ka belle vie. Belle vie aza parmi ba leader ou à naître. Au cause de ngana solana belle vie abike ngana sola na sila. Belle vie abike ngana kini na tambola na peshanga. Etali elo côté. Anniversaire na Belleville au bengo la baronne eh fête na poto ba fêter biso atoko fêter te ah Belleville na nga na mbongo te OK nga na otindo cadeau tinda moto mais na temps normal ce que tom suna ndena ebelisi la on sango te bande ko bo comprendre que non mama bébé c'est tangu na yaka na longolaka na nu fanatisme ya koloba ke non na za famille libota tangu na yaka kolobelela mama loketo na longolaka eloko wana ya keno na za famille libota ou encore na za fa na belle vie na longolaka ngo si batu ba ko comprendre nga yango boyoka na loba toujours que non na telemelaka ba anti valeur na telemelaka injustice parce que plus ya mabezo les cas sur les réseaux sociaux vous allez vite comprendre la personne de si là parce que ezala batu bazoya ba ye balobi que non belle vie azo bebisa musala belle vie a bebisi musala tout en oubliant que mutu oyo aye na sima belle vie eza mama loketo eza sila e na sima wana tangu ya aye na sima alingi pe azala leader ya bango nyonso aza likolo na bango nyonso na musala o wapi na yebi ke bomoni ba biso ba misusu tozana munoko moko to balobaka non la bouche autorisée ba Karine mo ndenge abeti yango soki bokoti penza bien bo sentir que non ba étaler sila. La personne de Sila, c'est l'obi la loba kiango. Sila n'a pas un cœur. Sila bokyo vanda na ebo yazo détruire yo. Na tout na ki lobi na bi irsil péchanga. Tu vivais avec qui? Parce que sortie médiatique ya mutoza na sa moi oyo. Mauvais souvenir ozo boza na mauvais souvenir te. Mais tu dois être mutumo oza parfait oza supéné. Vous comprenez? Karine moko za lobi ni. J'aime la personne de belle vie. Ato ozo solana mutu boye. Ayebi mais azan eloko ko salate. Bobima awa boya koloba keno ake kolanda o soki studio Android boza kana besoin ko bebisa image ya mutu lobi nango toye komona pa studio Android abimisi mama na lettre tala mulai diffamation bozo comprendre siko tangu Karine lobi bien que non belle vie ebi na solana ici péchanga na lobaki yango dernièrement na lobi que non toki botali be émission kala bomo na ba émission moko Karine aza na sila aza pe na irsil péchanga bozolanda la grande famille tozongisa toko travailler na oyo nzambe atikali nzambe esengo eza
ya koloba ke non biso nyonso toyebi la bouche autorisée de Karine Mokonzi toyebi qui est Karine sur les réseaux sociaux ba biso nyonso so tokifongola ba chaîne ebele ba fille ebele tokoma ba youtubeuse tokoma ba fille internet c'est grâce à Karine Mokonzi ah wana na ocha na oflaté te na olobaka ya solo po ba biso avant to banto fongola ta chaîne to banda otala ba Karine Mokonzi wana période mo bazaki na bakini wana bakundaka kutu na ba artiste na ba télé-réalité na bango ba neko sala na ba base na bango ba neko sala wana bakundaki pe ba artiste tant ka ba panzani eo ya kebo ya webo nde ba comédien pe ba jusqu'au lisusu moi souffle wana groupe ya ba Karine bakangaka déjà bakangaka na ba base na bango bakangi ba télé-réalité na bango do ba ningisa internet toye biango alors toza wana te tokende tolanda nga nazo baka merci na Nzambe vous savez pourquoi parce que oyebi makana munoko nanga ezala kondire na bimisaka prophétie moko boye na yeba te ou encore na bikola kana zo yeba te ke non nazo bikola bandeko voir kaka réalité ezoleka sur les réseaux sociaux surtout na ngambu ya mama Loketo vous allez pas aimer ceux qui bozaka batu bozana ba sens à esprit ba sens moko boye donc bozana ba esprit boloba ke non si là c'est une mauvaise personne aza mutu moko azata na mutema te bolanda tolanda Karine avanda na bangoti Karine alobi abangi mutu te alobi yango Baba qu'on est ensemble là c'est la famille ils ont juste exemple selon tes points de vue dans tes globatique va plus melio parce que c'est nga été te nalobi te ke akokabate na bi déjà comment la question est qui na sola bien na belle vie déjà kutu akoma pe déjà boyoki donc déjà yesi la ndenge ayebi déjà que non Karine a solo la kana belle vie akoma déjà donc akoma na ba moi kilo moko moi ma délestage moko boy a solo la kaisu na Karine bien te muto azo boma théâtre nanu bino misapi wana bokoma awa wana azo boma théâtre vika ka Karine azo solo la na belle vie e kwei na matoi na ye akoma kilo na Karine Mokonzi poto explain bino bien poto expliquer bino bien to chamai na munoko te une mauvaise mutu oyo alakisi ye ke non mama fongola chaîne mama moni mbongo wa YouTube ekendaka boy lelo e bola muzoba soki belle vie azaki ma be alinga pe ko fongola ete siko ye osolola kana Karine yango na bandeko elobi ata Karine ye moko alobi soko za na likambo na mutu moko kolinga tingo te ekoma ezala chaîne abengi ba artiste comédien banani ba complexé Karine abengi bango ba complexé pona nini likambo mutu moko bozo sombango ya leader moko bosombi bokomi na ekiri eza bien te toke biso nyonso toyebi avant si la afongo la chaîne na ye batu to banani ko jouer ku ne pas belle vie mutu nyonso polémique pe ezalaka te otoza nango lelo comment est-ce que les gens bazo kokoma na niveau koloba te ke non awa kaka si la tango bandi musala na ye oyoyo chaîne na ye oyoyo makambo bebi na monde ba artiste les hypocrites, les complexés. Kanenge nani Karina oloba awa. Tokei. C'est où encore ces trucs aussi Nzambe nangai? Bozela la ya bozela. Bozela Bolanda. Parce que c'est nga été. Te nalobi te ke akokabate na bi déjà comment la question est qui na sola bien na belle vie. Déjà kutu akoma pe déjà. Nga na bomba te. Akoma pe déjà. Si la comment sola nga na deux fois. Complexe. Oh mais bien na belle vie. Si le rapport to Bruxelles on a besoin rater. Oh, mais qui soit comment sola nga deux fois. Si la bisale. Oui. Mais nakini mutu nanga normal. So depuis ayoka ki bosola na belle vie, c'est ça. Koyoka koute parce que moi c'est non son nom posteur, amona ke na poster amona pe voilà moni. Normal hein. Nga si la mutu nanga pécha nga mutu nanga belle vie mutu nanga. Belle vie kuta zaka pe mutu nanga te belle vie aya ko jouer na ndako na bon marché to solo beto pesa ni ba numéro. Nande pe na yepoto normal to comment solo comment penza c'est la famille. Mais on mona ke na ndeto akina si la. O senti pe amta comment changer mke moni. Ah la ça de ke yo solo la kuna OK. Siko bandeko to tuna na nanu na bolingwa Nzambe. To tuna na kaka bandeko nde problème na ngeza awa. To tuna na kaka. Siko Karine asali nini?
To solo là, yango na lobi to tout nana. Karine a sali nini parce que Karine jamais to mona ye al pelisi là il faut attaquer si la té. Karine kutu na monde d'artiste alinga té. Sûrement et loko o Karine a betaka ya koloba keno après tout Belleville aza rwandaise te aza congolaise likamuni nyango butu mo et moi na batu. Aza rwandaise te je crois peut-être parce que a publié ka paye période moko. Je crois eloko wana bomoni mutema ya mututa ngana yebisa bino keno maman Loketo ou encore soi-disant Sila, c'est pas une bonne personne. Yako vanda, donc azana savoir vivre te na kati ya communauté. A mutu moko aza mutema moko ya mabe makasi. Et na o cesse toujours ko tout na nanu irsil pechanga o na Belleville. Bo vanda na mutu ndenge nini. Tout cela nous ata Belleville on pembeni nanu irsil pechanga vanda na Sila ndenge nini. Etikala ka achela bango ba poison. Au moment où Karine a bêté boire habillé complexe. Donc yo au solo la rana Karine. Parce que Karine denga zo solo na Belleville yo sepelito lingi ka batunyo soba zala ya yo ngaku. Bomoni tant to ko ba complexe ba comprendre te. Nde ba complexe ngo yango yo. Karine a sali nini po zala na Karine deux fois. Abanda ko bouder Karine. Bomona ba succès à pourquoi? Bomona ba succès à minuit. C'est grave, hein? C'est grave. La grande famille, bon, aimer, tout continuer. Ça n'a pas de sens. Mais le problème, c'est que il y a Internet. Il y a choisi. Il y a Karine côté dans la zone. C'est bien, mais il y a un est-ce que il faut y aller? Non, mais vu que c'est retiré, il y a un salon de monité. Mais c'est que Léo, polele, c'est que Léo, polele, c'est que Léo, polele, c'est que Léo, polele, c'est que Léo, polele. C'est que Léo, polele, abenga kate, atinda kabatute, abengela Karine nini. Abengela Karine nini. Abengela Karine nini. Bande kona yebisa bino bomoni moi so Karine. Aza mutu moko boye na internet, bozwa kaye na ba premier degré te. Bonjour, il y a un premier degré. Pour qu'on comprendre la personne de Karine. Ce moment ni azo flasher azo tcha mboka ni wana. Donc azana stratégie na ye ndenga travailler sur les réseaux sociaux. Yo ki keno o solo lana azo solo lana Belleville o kangeli binemi o komi ko solo lana na tantôt plutôt. Et il sur les réseaux sociaux au kimi mbangu na keno wana peza la bouche autorisée Karine wana na ke koluka Karine. Et Karine da lenda siko bomoni siko mutu azala kaloko Karine. Karine pas la qui s'efface. Bomoni siko vous allez vite comprendre la personne de Karine hein. Bon comprendre siko yo. Azara pe mutu keno memana kala ba loyenge te. Soki pa memani na loyenge ko ya pa sengi pardon. Ndenge bon azala ka moi sou. Ce qu'on a compris, pourquoi batu ba inakaye bino botala kaye na makamune ya kosa na réseaux sociaux te wana eza ba boulot eza ba manine na mena réalité c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Asalinine azongi sisi la na eta ya kibomoto parce que abana déjà ko boudé po ya yoki keno asolana Karim asolana Belleville akomi ko boudé akomi ko sa nini akomi ko boudé. Nga za problème na bino te to continuer Zambe merci maloba nanga nganga lelo to suki wapi donc na vie preuve nenga na kana omigi oye sante ke batunyo so yo solisanga solisaba mote mais na koki ko loba pete ke nenge na zakana migi nenga solisa mtana na solisa migi na keba te quoi sur nao et talinga te soki migi za pire ennemi nanga ngana kozana ngana pige bien soki ko ba secret nanga pese ennemi nge talinga te naza sir nanga il faut toujours kozaka na stratégie c'est ça stratégie ya koyeba kovanda na batu yango nazolo ba comportement oyo okosuka na ngoko wapi parce que Karine nenga bimisi boy la bouche autorisée nengo monier boy bimisi boy c'est-à-dire que non Zaire ningani je vous dis Zaire ningani donc c'est-à-dire que non Karine a ningisi Zaire pour c'est tout le monde bane kona uti église bona fongoli kaka fond boy mais non
non moi ka bilamba rouge na comprendre déjà parce que na yeba ki déjà matière mais moi na ça les a quitté parce que na bana courage ko kende église na bité so na bina ça la sikoyo na bimisa déjà présence en Nzambe na kati na parce que na zali na se concentrer que non ki église na bina yo salango ata anytime na osalango mais faut ninga ko péter sur combien des autorités ba opé batala Karim na sima caméra nde loko na lobaka chaque jour na ou bien on na lobaki ka lobby na lobata quelqu'un na lobaku tout même pas que non on na lobaka chaque jour on na lobaki lobby na sortie médiatique ya si là elle est venue lancer un message ou encore aïe ko la kisabato aïe vraiment ko renforcer sous bouzo ba sur les réseaux sociaux aïe sous ko renforcer bouzo ba na bato ba fingela ke bato bomoni nde Karine na lobby boy peut-être ba biso ba mususu oto ya ka koloba toloba kango Karine nani si la tinda ka bato ba yo kakate ba comprendre raté j'espère que ata nombre ba autorité moko boy ba tu o pe baza ba responsable ba osani ni ba comprendre ba bi nzoka kun akoni ni 2025 yo na pire esprit le problème c'est quoi tozo aider au kaka que ozonga na droit chemin moi ça vivra nenge ozo kende wana te tu es une femme rotika la moisi la femme c'est avoir un cœur de pardon oh bino bon lingana bana côté ya bino awa la grande famille, beau aimer, beau partager. Et nous, nous, Kabola Bisso, conseil vraiment na ba comédien na biso to tika mamba ba parti pris parce que boza ba star obino boko tara na banda comme ça sans boto ki na ba président ba bino donc boza la penza na assurance na bino o sa musala na ko landa te pour leader à lobby pour na bi de ke koto ba ba ku ba rozo ngo ma beto ba comprendre te ce beau film na bino aussi la c'est ma sœur c'est la famille donc et ça juste que non le problème c'est quoi atanga na lobakango ngala bana ekota la sila na bana ekota la SB na chema ina muno côté mais elle nous a beaucoup déçu la comportement na ye toza ebelé elle a décevoir bato ebelé Karine lobby c'est la famille mais quelque part dans bimisi vérité pour esunga sila ayeko kitisa sila te ayeko kitisa ete pardon ayeko zongisa nde kibomoto na kati na e eza ya temps toza na fin de l'année non lobaki no il y a un moment où nous ça ta bilan na yo to komi na fin de l'année ça la ta bilan na yo never tout ce qu'elle na un mois kaka poto kota na 2025 ozwa nde ko renforcer sous force na mafinga na ba o ba fingela ka yo pe kuno zata kuna likolo nango fingi batu ba tintin et o ya lobby o effectivement donc awa et si ce qui a un numéro Karine ke ko bloquer mbala moko mais Karine a kenango na ndenge moko a mabete parce que ba lobby ke non mutu moko ba batu ba ko zala bazolo ba lobozo yo kate mais ko zaka na mutu moko o ya koki ko ya ko loba okoki ko yo ka pe changer peut-être si les a moment na yo ya ko changer ma chère les a moment na yo ya ko changer au baby si théâtre makasi ba parti pris et commis makasi depuis yo fongola SB soki bato ba yebisa ko te tikanga pe na belela ngolilo et sali soni Karine lobby oyebi bato combien batala kabino bokotaka na banda kwa bato sans pour autant kotoke est-ce que tango bimaki avant-hier awa obimaki est-ce que ozaki ata na réflexion wana ya koloba ke non bato kotaka na banda kwa bato botoka mais bomoni pourquoi na linga Karine azama yé moi je vous dis Karine bota eloko abeti bota eloko alobi bokotaka na banda kuna biso bobetaka portité boyebi siko bokotaka na banda ku combien dites-nous bomoni eloko na banda koloba na lobi ke non si la zaki mutu moko il fallait jouer na sagesse ya alansa ta un message na message wana akende nango na ndenge moko boye ke non ya koloba non tant que éducatrice à masse asa nini abetango bor moko boye oyo eko apaiser bato parce que ezaka ka bazoba te ba o balandaka ye ba o bapuyaka ye na buzoba nde batalaka ye eza pe na bato o babana ekotala tellement ba insulte leki sur les réseaux sociaux ba kimi pe balobi te na ota insulte ya traité si la azaki na temps wana ya ko ramener sous bato wana peut-être ba linga théâtre peut-être na bato o babana ekotala ta ye
Mais vie, bah, si va comprendre qu'il y a trop de insultes dans Gambo là, va se retirer. Mais par contre, malheureusement, il y a des sous, il y a des sous qui pas pétrole na katia monde. La grande famille, ben aimez partager. Bon aimez beau partager, s'il vous plaît. Tout solo là, ça fait la honte. Babakou, ceux qui beaucoup payent ça, ceux qui beaucoup payent ça. Life ceux qui beaucoup ça la émission ba de ceux bon monika ba ça émission kuna ba fingi Karim bien ba lobi mabe ya Karim botini langa ba émission wana na landango comme ça na ya ozongi sa bango kaka na parce que ngana ya kananga ofinga te na ozongi sa ka une sens abo moto ba lobaka la voix du peuple c'est la voix de Dieu. S'il a blessé batu mingi, s'il a continué na ko blesser batu mingi, c'est parce que batu na ye ndenge bazo fukumisaye na mabe. Mais azo zangata koza na réflexion na ya muke ya koloba keno malgré que non na ngambu na ngato okene nango na bulu yeke to okene nango na neti à la guerre comme à la guerre et voilà. Mais quelque part il y a aussi d'autres personnes ba olinga mafinga te, il y a d'autres personnes baza na besoin peut-être il y a message nanga fort. Azakata na réflexion wana te. Azakata na idée wana te. Pour elle, et zika kaka ceux qui nous a maison zika et continue kana ko zika. Une femme. Bandeko, vous savez Dieu, nous avons appelé Sarabiso toujours temps. Nous avons appelé Sarabiso toujours temps. Mais na temps ya zo pesa yo, soko ko démérer kaka na ignorance. Jour ako beta yo fimbo, ezaila yo trop tard. Si là, elle ne fait que régner, à memi sac, à memi sapatou, famille libota moko bengi albi mama bébé c'est. Pour moi, le loko na nyonso la takana, et loko ite. Et ça ba original te. Bon, tout ça qu'on a côté bilamba te. Na koti si ango kapo na koloba ke. Nzamba zo tikile temps. Bon moi ndinga zo régner, ala kisi sapatou, ala kisi nzamba zo régner, azo talae. Mais ça na quoi moko nzamba zo zelae parce que ako demeurer kaka na mabe wana te. Yango nazo mituna, est-ce qu'elle a une famille? Bota la belle vie dernièrement à la Kibiso, c'était 2 semaines passées basaki samedi na fête moko so qui a famille à la tête so grand frère nae. Bon imaginez siko ou bien bo benda bilili ya koloba keno, belle vie elle était une personne donc elle est une personne ya keno ninga aza star ba fingi la ke maka ba tout et voilà. Alinga qui n'est pas à présenter grand frère n'a été pour aller que non bon malgré que non ceux qui battent nous sous ba chrétien qui n'a habité mais na kota la grand frère ya belle vie wana ceux qui n'angamba ba belle vie y avait des insultes alinga pas gagner la belle vie te lobina ba fan na yo boy sala boy heureusement yé moko Poutine abima kapona loba ba o nyoso ba ko défendre nga bo finga te n'insultez pas ceux qui peut azaki pe na comportement na ya koloba ke no bo fingile bato a changé, c'est-à-dire que non, elle avait compris ou encore elle a compris. Moutouazala bongo. Ce que Poutine a bima, à l'oba que non, surtout le nico défendre un gars, qu'au finga te n'insulte pas. Bomoni lokwana, tromo nango kaka phrase moko mukie, mukuse. Mais za phrase moko eza na makambu na kati. Pourquoi na lobi makambu? C'est-à-dire que non, mutuko bima bongo lobi n'insulte pas. Oh nyonso kolinga ko défendre nga afinga te. Eza force na ye, eza bolingo moko atie na kati ya batu moko boye. Oh nanga na bino na ye moko ayebite. Mais un bon jour ba obima ba ya ko témoigner ko ba keno le ngana lingaka yo lisusu ko leka jour obima pona ko ba keno bo insulter te. Soki bolinga nga. Nini ezanga ki sila. Nini ezanga ki sila bandeko à vrai dire. Bandeko toza batu nous avons de cœur, toza batu nous sommes des humains, toza na ba défaut, toza pe na ba qualité. Bible ezo yebisa biso ke non et bandeli ya mayele c'est lorsque nous avons la crainte de Dieu, lorsque tozo tambola avec la crainte de Dieu. Nde bandeli ya mayele. C'est ça Poutine. Poutine aza zambete, aza na ba défaut, aza na ba qualité na ye. Mais en elle, tu peux voir que c'est une femme où attend la crainte en Zambie.
Noyeba te sila, c'est aza jarnini ya batu. Une femme au mbatu batalaka ye, une femme au peut-être okyo lobakeno na communauté totalaka ye ya kolobakeno aza soki star ndenge tokolobaka kawana, mais ozo zanga ko lancer un message fort. Oza mutu te. Oza mutu te. Tolanda. Donc abenga sila et abenga nani Karine pona nini à côté là et a attaqué Belle-Vie. Anouble bomoni mutu mabe ninga zalaka mutu mabe abosanaka bandekwe mutu mabe abosanaka yango na lobaka toujours que non lorsque diable ayaka ko s'incarner na kati ya mutu et loko liboso o ya longolaka ezaka conscience. Diable tango a s'incarner na kati ya mutu et loko liboso il faut longolo non conscience parce que conscience n'est ki bo moto a mutu. Ayebi ke non Karine asolaka na Belle-Vie et yindeliye ake koluka tango ayebi ke non Karine asolaka na Belle-Vie akomi ko bouder Karine. Akomi ko bouder Karine. Moi je me rappelle à tezaka na life moko boy. Na yebite soki na zaki na sina fongola ta na ni chaîne. Karine peza benga sila na life. Albiya yambaka na iPhone te ndemo moni na abanga kamakambu. Abanga kamakambu Karine aloba bongo. Abisoka na bengi na lobi keno oyoki te ne balobi. Karine abenga ayamba phone. Boni bien. Oyoki te makambu kuna balobi nini? Abi zela na sukola na so na sisi na on rappeler yo. Akati phone. Karine yebisi biso mba moko na lobi azeki na life. Alobi azaka boya banga na ne makambu. Donc aza mutu moko ya koloba keno asali likambu omoni mutu ndenge azalaka osali likambu mais ozolinga komi longola mais donc oso boaka ki venin nde ba jar na ye ba ser wana bazalaka ebele ozala boya sa tumbi mboka mais façon ko bima yaya soki boza souple te bo comprendre te keza ye nini gentillesse kimia moko bobo kanisi no elle est donc au penza nzoka sa tumbi mboka et puis soki a moni déjà mouvement e bandi ke no e bandi ko inda façon ko bima bino boko comprendre te ce que on a eu bino ke no lorsque diable a kota kana kati ya mutu alongola na no conscience yo bandi ko bouder Karine parce que solo kana Belle-Vie. Oh, Karine pesa mutu moko atimba pona solo lina Belle-Vie et ça problème te soki a bouder ngesili aller se rappeler Karine te. Karine alobi nini abosani ki akoma ko jouer akomi ko beta nga ba 12 akomi ko boudenga et yindele na internet abandi ko benga Karine po ya ko kotela nzambi jour nini yango Belle-Vie ko benga mama bébé c'est kotela nga na omona Belle-Vie jour na lobi keno Belle-Vie abandi maboma abandi liboma tondeni non elle n'est pas sûre d'elle-même ou quoi temps normal ba finga elle est star. Nga mama bébé c'est un oya parce que dans son musala na ya Belle-Vie et patanga 2 j'aime la personne de Belle-Vie 3 elle a eloko babengi donc elle porte le corps du Christ na katina ye nazala biloko nanga ona lingela Poutine ya que no au vandi pe na Poutine na lansaka pe message ya ko batu boza pembeni ya Belle-Vie. Boza la sage ya koyiba ta mayela mwana mwasi wana. Tu na bina tout à moi bordi eza mabe. Na tout à moi bordi muke. Na tiki na tout à te. Na tiki. Boyebi ke nonga kande natala ka Belle-Vie, natala ka ba film nayi, natala ka ninga zalaka. Bande ko boyebi combien o nga na nkesa ka te na vie na ngai normal. Na vie na ngai ata spirituel. Donc j'apprends beaucoup. Et pas moi siana. Et le quoi basi balongo li conscience abosani ke no koma ki ko bouder Karine. Et indele azongi suso ke bomoni muto zanga mayele. Bomoni. Ya oso omoni batu bazo sa ba buzo ba otozo mona na kan ya sila. C'est-à-dire que no basi balongo la bango ba conscience parce que c'est pas normal.
Karine alobi na baba ko soyi boko finga nga matali bino ayebi déjà bango ba fingaka siko boza bato ndenge nini bino bozaki bato moko kolongola kombo na ya bakuk bo définir ngo bien te et Karine azongisi mutu siko soyi Karine azaki keno lokoso mbongo abamba na kapamba pamba bomoni keno Karine a éduqué bomoni keno Karine a éduqué au boudenga po na solaka na Belleville et yindeli okomi susu koya kolukanga po ngana kote la yo na rappelé yoko na rappelé yo mokila ngwe ke na bongo yango zomona Karine bengi batu ba complexé ya likambu boyo okoti na likambu etali yo te éduquer mutu soki mabeza eza mabeza awa papa ale yebisa Jérémy place ozo sala mabe complexe. Yeah. PMB faut voilà. Il y a un type à jet set papa veut venir na mena lobi de ki nenge. A continue ma parole ba musicien. Yene na za wane yela ba musicien ndo ko joie été. Ezana cadre ba beti. Ezana ki ato monye ko. Boki. To continuer na noa. Anniversaire na Belleville bengola baronne. To chanani. C'est ça. Donc, ba perdre bilo mususu oyo bazoye ba telikolo ya kolanda leader ozolanda. Azwa kitanya ko sala koma wa komi. Oui, il faut flatter peut-être poser un groupe naï, mais au ko bim sa ba relation te pona. Au ko ki ko kota na bidemi na été. Yango na lingaka Belleville. Belleville aza parmi ba leader ou à naître. Au cause de ngana sola na Belleville abike ngana sola na sila. Belleville abike ngana kini na tambola na peshanga. Etali e l'autre côté. Yes, c'est ça. Anniversaire na Belleville au bengola baronne. Eh, fête na poto ba fêter biso atoko fêter te. Ah Belleville na ngana mbongo te. OK, ngana otindo kado tinda mutu. Mais na tanga o malisko tom suna ndena ebeli sila. On sangote. Eh nzambe na ngai. Bomba mona biso. Bomoni boyoke lokwa lobi na temps normal. Na temps normal ninga yebeli sila a osala ngote. Botike la biso Poutine ko. Botike la biso Belleville ko. Biso to ndima eka bongo. Botike la biso yeko. Je crois sortie médiatique ya Karine ya o ya lobi je crois alobi kaka muke me belé. Alobi muke me belé. Et kiti satana no bino bien zongi sata ba sens na bino hein les abakwiti. Ah je vous dis vrai. Je vous dis vrai, Karine alobi muke me belé et belé. Ya on a bisi bino na travailler nango pendant 3 jours. Na ko travailler nango pendant 3 jours. Botaka ma bébé sitango na yaka. Matali bino na bino wala bogo ya na komba Karine ba chaîne na bino ko sauter matali bino. Na temps normal. Na temps normal. Quand ninge Poutine a qui fone Karine na moni kuna ba anniversaire la baronne. Bino kuna bo fêter biso to fêter te. Oh Poutine na zala ngala mbongo te. OK tinda mutu ngana peso cadeau na we anniversaire. Mais na temps normal si la osei langote. Ça vende limbongo ya cagnotte. Mutu ba intérêt c'est là. Mutu ba intérêt. Abeba na ba ninga ne nyonso. Mutu ba intérêt. Vous les abakwiti soki boko zonga mubatu te na elo na olo bango na répéter alobi mukeme ebele. C'est-à-dire que non tout est bimi déjà. Il y a plus match. Il y a plus match ya koloba ke no boya bo banda ko finga Belleville. Soki nga nazaki na kana bino na silama. Soni. La personne de Karine Mokonzi aye alobi vérité. Soki mams na bino bobenga ka soki pomba sen. Abuda Karine po Karine Solana Poutine. Et soki wana teta ngwe indeli kuna aye ko benga nani aye ko benga Karine po akote la ye. Karine pa la kise ki teti ya bana lingwa la. Ala kise kenzo ye azamwa na yapi ya yangiama. Et pas na 12 les karaté. Parce que moi j'ai aimé Loko Karine a sali parce qu'elle a éduqué sa sœur indirectement. Mais Yaya comprendra raté. A comprendre raté. Pour nini
conscience balongola diable muto azwa na ni place na kati na ye alongola conscience akibomoto bo aimer bo partager. Yawe nzambe mokonzi aloba Belvi aza rwandaise te aloba kaka en passant benga na comprendre na bi subasima eza. C'est-à-dire que nous avons protégé ba master ba yaya na nyonso. Belvi Ursule na ye moko pe sila. Mais sila loko aza na esprit moko boyazo nga dominer ndaza likolo. Mama nzambe lisusu te yaya. Hey yaya nzoka ndenge zana mams ça disant mams na bino atindaka batute. Moi je peux mettre ma main coupée. Natika ko j'appelle ya Belvite ya ipsinga mama bébé. Na ndenge nga pe na saila kana nga ba analyse na finga te. Je viens seulement intervenir konani ko interpeller batu. Na telemi injustice on a yaka ko telemi nango butu lokola moi. Je crois que non mokonzi abimisi yango. Mokonzi abimisi yango oyo ezakaka mama bébé se wana ya famille bota. Oyo aza na Afrique du Sud wana. Mama bébé se wana na lobaka biloko ezalaka ya solo et puis eko choquer bino ce que eza ya solo. Ce qui est à soloté et choqué binoté. Alors lorsque choqué kabino, c'est-à-dire que nous n'avons qu'à la vérité. Et sous quitter maman quoi benga ma bébé c'est yo lobelino ezaka ya ba chinoise non. Bino boza bien te. Mokonzi leader à quoi isa ningisi Zahir bandeko. Karina ningisi Zahir. Tension ça va là-bas. Yemoko alobi boyo kapé Karine alobi nini. Ah bien, là-bas, les abakou, na yebi keno bo finga, bota la tabino mo. Ba yebi bino bo zaka bato ma finga. Hey! Ba yebi bino bo zaka bato ma finga. Mais c'est la famille. Ba yebi bino ka vérité. Beta, en anglais to baka beta, ba yebi bino ta vérité. Ba yebi so ta vérité ke ba vandelo kimia. Bo yebi batu combien o bokota na banda kuna bango te. Bo yebi te bokota ka sanko beta kokoko. Ukweka nanda kwa mutu moko boy pa obimi siko bima libanda oya kofinga bato batente mama yo lela uzana bino awa mokili matata tokende toyoka nanu mokonzi bate Akoma pe déjà. Si le commence on a 2 fois. Complexe. Mais bino na belle vie. Si le rapport les abakwiti, boyo ki complexe à maman bino. Complexe à maman bino. Donc à complexer Karine parce que Karine a solo la kanana nina belle vie. Donc à comme si Karine est moi une ennemie s'occuper de nini. Yeswe. Tant on a yepsa ki bino na lobi ke no bana o mibale Gatsby na Linda a poussi bango pembeni a bengani bazaki susute po kaka bakene ko jouer côté mususu ya keno bazwata moi 50 kuna na SB ba jouer kaya délestage a Silika akomi ko benga batu Karine lobi bien ke no a benga yi nini ko zanga yi a benga batu a bebisela bana wana réputation nini les abakwiti n'a pire esprit. Essayez de changer votre façon de fonctionner. Et puis, quand bandana bino teningo bandana maman na bino lorsqu'elle salaki sortie médiatique. Parce que Belvi a bimaka a ko lancer message ya ko ma bino ba communicateur ba oyo nyonso alobi ba oyo nyonso parce que c'est volonté et donc eza ba volonté na biso moko eza te que non ba benga kiso yo banda ko lobi la Belvité est-ce que maman bes nga moko natala ka Belvi natala ba film Belvi natala ka vraiment pourquoi bande ko biso to bunda na zemi ya Karine to bunda Nazemi Akari to bunda et tout ce que moi je disais ezali babilo mo boyeka quand nebino famille libota bolinganga nebo mpe ba chinois balinganga parce que je venais avec de vérité attends toujours ko défendre Belvi na lobango butu lo kwa moi Belvi n'est pas parfaite azana ba défaut azape na ba qualité ce ko ba défaut na ye eza biso ko ya ko lobakango te parce que ngape nazana défaut nanga et na ota bolamu na ye na ota qualité na ye
Les abakuit. C'est la honte. Christelle, on a besoin raté. Oh, n'est-ce pas comment on se deux fois? C'est la bissale. Oui. Mais nakini mutu nanga normal. So depuis il y aura qui vous la belle vie, c'est ça. Koyo kakute parce que nous c'est non non posteur, amona ke na posta ka mona pe voilà moni. Normal hein. Ngasi la mutu nanga pesha nga mutu nanga belle vie mutu nanga. Belle vie kutazaka pe mutu nanga te belle vie aya ko jouer na ndako na bon marché to so la bête pesa ni ba numéro. Nande pe na yepoto normal to comment on se comment penza c'est la famille. C'est la famille. Mais on mona ke na ndeto akina sila. On senti pe amta comment changer mon moni. Ah là ça derrière que yo solo la OK, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais le problème c'est que il y a internet aki na choité abenga nga karine côté la na zone c'est bien mais yo na ndenge yo ramutu na est-ce que les kamuso yinga il faut yo benga non kota mbamo mais vu que c'est retira yo nga pe na salon zé na monité mais lelo to suki wapi donc na vie preuve nenga na kana o mingi oyo sante ke batu yo so sanga so saba moté mais na koki ko lo ba pete ke ndenge na zaka na mingi ndenge so samtana na so isa mingi na keba te oh sur nao et talinga te soki migaza pire ennemi nanga ngana kozana ngana pige bien soki kozoba secret nanga pesi ennemi nge talinga te naza yeba kuna kino ba oyebo nanga c'est tout et donc kabola biso ya mwana conseil vraiment na ba comédien na biso toti kama ba parti pris parce que boza ba star obino bokota na banda ko biso sambo toki na ba président batala rabino na ba président donc bande ko boyoke loko na bande ko na boyeka ko ba keno na ba président lorsque nazo ba autorité na o chape ba président na kati et zaki loko a beti 5 ans oh alors elle doit lancer un message fort na communauté na ba fan na et puis peut-être aoki ko senga ba pardon na ba tonsusu boywe voilà na ta normal na vie sociale ce qui est normal mais oyo finga ba to ba tintin donc c'est-à-dire que nous sommes président de la République bon et lobby moko Karine que no ba président de la République ba ta la rabino a koti bozo ba tintin c'est malheureux hein. C'est vraiment malheureux. Ça na place moko boine na sepeli na place wana. Tolanda. Ngana kini na tambola na pêche. Zela na no na place moko. Oh wana na utatu mulu soki tatu ka. Zela. Oyo bazoye ba telikolo ya kolanda leader ozolanda. Bo zela na place moko na lingi. Anniversaire na belve obengola ba. Un groupe naï mais au cours de sa relation te connaît au cocu kokota na bidemi na été bolanda yango na lingaka belle vie bande ko boyo qui sont tension ça va et le kango tozela ki et le kango tozela ki la sonote pour naï au cocu kokota na bidemi na été yango na lingaka belle vie aza parmi ba leader ou à naître au cause de ngana sola na belle vie abike ngana sola na sila belle vie abike ngana kini na tambola na peshanga etali elo côté atali kaka part na ye anniversaire na belle vie obengola baronne fête na poto ba fêter biso to ko fêter te belle vie na ngana mbongo te OK ngana otindo kado tinda moto mais na temps normal ce que tom suna ndena ebelisi là ensemble baba bandeko vous allez vite comprendre que non c'est une femme ada na méchanceté na kati na ye azana méchanceté na kati na ye na omona famille bota bozo tindela nga bachenga na TikTok nzambe na ngai nzambe sunga bomba biso na kati ya makila na yo na omona kaka nini moko na c'est comme si basi babwa kinga na TikTok ngai bozo la bisoté yango na lingaka belle vie alors bref la grande famille poto kende nango ebele te na ngeka na kotisa ngo butu oyo mais lobi susu na koya okebi te si tout va bien na oki osala ta life wow nzamba apesa biso kaka makasi apesa biso bomo ya batela biso tokutana lobi et ça vraiment bien makasi c'était un plaisir pour moi ya koyoka pe mutu pe na lingaka Karine Mokonzi alobelo ko moko ya bien pona belle vie et salinga fierté moko ya koloba keno ngana linga bato moko baza na sens et moi j'aime des gens au pesa baza na sens aki bomoto la grande famille beau aimer beau partager
beau aimer, beau partager et ça biso bien makasi. Film na biso tozotala. Film na biso tozotala na titre ya My Brother. Tobandi yango déjà lelo, lobi kozala deuxième épisode, c'est-à-dire que non bilengeza na kati ya film wana. Tout le premier épisode déjà Gatsby et voilà. To soutenir Belle Vie. To zawana ponaye. J'aime bien des témoignages pareils. J'espère que non Belle Vie alelaka alelisaka biso nyonso ya koloba ke non le londe na ndimi ke nalingina ko isape ma ya miso elingi otanganga nakanisa ke no bato balinganga te baze ebele nzoka bato balinganga balinganga te baza mokie mais ba o balinganga baze ebele. Belle Vie, tu fais un bon travail. Tu fais un bon travail. Et il y a des gens qui témoigner au cas de ma caméra. Cause la te que non, bakonyo sobaya, ba koloba que non to linga kayo non. Yeba que non tu es aimé. Tu es aimé. Belle Vie tiens on a mutu dans que non tu es aimé. Musalo zo sala, ezo ganga. Et ça pour Karine l'obité, je crois que non na okelo ba que non na bundaka pour de bonnes causes. Belle Vie jamais okiko sa sortie médiatique ya ko yebisa batu ke non ba finga nga ba chenga boy ba salinga boy ba wana baza ba tintin. Non, je ne pense pas qu'un bon jour Belle Vie a okiko bimasa alubango. Voilà la grande famille, je vous aime bien, tokutani prochainement. Bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.